C'est le bac il est venu. Ma belle Conigala. Ma belle Conigala la séquille. Yaya. Ah, mon bébé. C'est là. On a que tu vas sonner. Bakini bana. Ah, bakini bana. Nada do que não vai. Nada do que não vai. Ah, papa la ngai. Ah, mon petit. Papa no tikinga. Papa no tikinga li pasalo. Yayo ye bobo kanga ngotikanga. Navana ndango yozwanga. Asate bibebu. Soka yebisela ke kazaro. Wapati bukolo bibo lukanga utalimwoso. Ah, ngai. Atsuki. Ukiese kinga. Chola va chola nga. Ah. Mama kimekulutu. Bonjour maman journaliste. Ok, toko koye bayo ozanani et puis kosani. Merci vraiment pour la question posée. Kombo nanga prophète Matumona Batubela Jiska nazan deko auto travailleur qui dans l'ensemble et le ngona prophète Seda yazaki na ministère na yenga pesa na ministère nanga mais na cadre bolingo o azalaki na vers batu a cadre misala ensemble ndeko sel l'ensemble tu as toujours na kata ba union ba église non surtout ko sangana ba réunion pour na plongement ministère na Zambie. Ok, na réunion bobane ko sangana prophète Seda abane ko occuper titre nini na réunion. Prophète Seda azalaki vice-président na kati ya union des prophètes de l'église du Saint-Esprit. Ok. Et na revendre na prophète Seda elo konini yo au retena qui étant que mutu bozalaki na elo konini ya bien zaki tant ozomo na prophète Seda zo se plana. Premièrement eloko na retena qui est pas prophète Seda azalaki vraiment social na mutunyo so alingaki mutunyo so za la maman papa mwana muke mukolo anda ko kabulate amour vraiment azalaki kati na ye à part ça ebe ko se partager ba tâche elongo na batunyo surtout pe anda ko yoka batu mingi so mutateyi anda ko comprendre batu. Merci journaliste professeur Seda na yebaki comme de konanga comme collègue de misala Nzambe nga prophète Bob nazali moko kat na basal na Nzambe. Prophète Seda azalaki mutu oyo esika oyo nga na bimaka na misala Nzambe tozalaki na bango esika moko ti Nzambe okambanga na ye kokomba na église oyo ya représentant légal na ngai prophète Matumona Giscard ti lelo oyo tozalaki na prophète Seda tozalaki ne bien azalaki bien pena bien ata bakamususu ezalaki o ba réunion nini ba bande ko zanga te pe azalaki mutu moko pe bande ko conseiller na makamususu pe o etalaki na misala Nzambe. Bon, ya liboso nazo pesa kaka Nzambe merci. Premièrement pour ezanzela ya biso nyonso. Mena eza douleur moko e sali biso na motema. Donc mingi pena ya koloba ezate parce que toza basali kati nelanga na nkolo ngai kombo nanga prophète Yves Tamangani mena soko moni ke toloki ke to participer na makambo yo po tozalaki na ye ensemble azalaki akei na batu na yebi ke na mokili mutu nyonso azanga mabe na yete mena yebi ke ezanjela biso nyonso de minga koloba peneza te.
Hallelujah.